na mona na mboka bana mingi bazaka na doya kolia mais bayana kisasa basala makambo minene vie ya lelo eza vie ya keba na difficulté mutamesa na difficulté azate lingaka koyeba soki yo lieba ninga pe balia soko tali Congo na miso ndurumate Congo ezaka na mbongo ebungaka nde tomona kikendaka soki wapi bambongo ebungaka na mutu ye moko auta to boite c'est là les linges sales c'est là la famille ouais les gars ils laissé les cas ti lelo bambongo nini bozana ngo boko kopesa solution na kolia ya pamba vraiment comment kolia na Congo comme ngambo congolais pays nyosa lula ngoma ezanga tina vraiment yokanga pourquoi to kotaka ba biloko utaka ba poto ezanga tina ba mbisi moko beba vraiment et balé na biso oyo yomoni président d'honneur au président to kotiela motema za mwana mboka eza fati aye faut tirer motema papa na ye congolais vrai o pe baleka baka ba congolais ngazo parce que azana présent voilà ayebi Congo malam yende bakoko expliquer ka toi sala pona moins des agents francophones ko ya bon banda Congo ebimé so ba coupe nano loko moko sema na Congo to kwa je to bengisa ni coupe d'Afrique ata ba bébé bon o coupe d'Afrique ya bato babukana ta makolo to mona te asa na palu nzele ko tagi ya rai kinga bati na aéroport bon ba comme sango macadam bon po banzela ne za on atana l'été loko moko maga tu batu ba ibi nzela mais na makasa ba gouverner ba comment on se banzela polele bon basa lango macadam comment pays le la Congo entre moko kaka okende njili na ko bima kaka moko ya banda Lumumba tika kaka yango bolinga ta Lumumba soka loti alota banzela si sekenda changu comme teme kita na kufa na mwa rezo asamba malamu très bien ba congolais ba na tele bilongi na bango tu ba tafi apprécier ba publicité mbongo au candidat tu mi ba aller liboso ozima $800 ba ningi ba mana mbongo na $20 ba telemisa ba boti ban yo juste ça coûte raccourci ça ko teki de ba 2090 orobeta nango ko potiko zaka na modelo vraiment ba jeune fille et bela na bon na ibete ko tula basi et ça peut fonctionner à difficulté mais maman mbongo zaki ko ke Dubai o fai na yo o ko sa loko moko to ke ba wapi bo fandi tala modèle ko teka baninga ren na ya bana vraiment na moni bana bazo bimisa na basaki bana ba 4 ans bakangika ngibona basaki difficulté na Congo na mawa mon frère na otala pasi na bango na ozonga siko na ba quartier souci na comment ngana ko leka batu bafuta makana l'état souci vraiment pona Congo lokuta ba ya na bano polele ngata ka clair on dit mo boyo fandi ngana ko prier le Congo ngai boniko ko prier le Congo Pasakande mutu Congo ayo kaka c'est yo breleli na bien bato akaraso balamuki ba komona bombe ke kisangani mwande ke yolo jamais quand ngeza ezali Lumumba soka alamu ya mona ka osia côté ute keti wapi voilà so to kopele Congo nani manga ninyo mona kaleza ko bota lelo eboya ezadi lipela ni ekome komba ezadi et alors to kopele Congo nani la lile batunda mitema mabe to kinga to changer mentalité Congo ebonga bazui de ko sa ba stade ba prier le Congo maela batunde sali ke to tonga pona mboka yango esimbite esimbi mauvaise foi ndeko na ba no polele to ana pays moko ba mona kama ko basaka na kanai to zana ba konzi moko lokwa ba ministre ba député na binyo sote voilà sur 10 ba koza la 6 ya faux o ba linga mboka pour que c'était ndeko na lo bana yo mabe kwelela numéro 1 prendre motindi c'est ça or motindi faut ça na cri de lion lion soka gangi même indekata ko koma likolo te fale alenga voilà soko za na cri ya taba o benga ne banyama baluka o badame mbimi ya yango kalobi nangelo ko tena yini batu sa motif mboka moko ndire soko koto komi lokola affaire ko bungi nzela soko longo mi se zongi no normal mboyo yeyo o landu mais soka au koti aveugle ya vous avez le zout non ibisa o mo la zout de oh tama kambeli kaka bako yaya to vive ma bête ah oui pas c'est ça ba sale kiri moko ya ba feti bazo bate baza wapi yaya ba kosa ka baninga ta na feti bino bo mela ba champagne bo tshela baninga ta lotoko vraiment
bakosaka baninga ata botie bashawarma na mesa botie bango ata badia masango bapotana bino botie misika ya kitoko mindele botie biso ata kintweni puvi tokoma tongo mbote boza ebele boolanda biso na mokili mobimba merci napesi bino confiance na confiance bopesaka biso mpe tolembi te toyaka kaka awa kolukela bino baactualité merci na bino nyonso boolanda biso partout dans mon mobimba pour la confiance et la fidélité. Pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, là où c'est écrit en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez évidemment une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois que tu retiens émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous et sans oublier tous mes partenaires. Je salue SKS, une héroïne dans l'ombre. Merci à toi, merci à Josué Lokamba Kunz, mon papa. Merci à toi, merci comme ça aussi à toute l'équipe, Gédéon, Josué, Sarif, Jonah, Dupro, merci à vous tous et sans oublier comme ça à celle que j'appelle Émilie Maïnga Seti, moi si Zambé. Voilà, le lot Oyoyo, Toye, ça fait longtemps. Comme on a vu sur notre pasteur John, na page ne bo partage à bo panzaka, nengi na mesana ko sekapo, to sekara meto zo ratoli na biso appel. To lia petelelo, to ko zongola pasteur John na makambo nyo so ile kana actualité na kati ya mboka na biso. Ya Kinshasa. Tous on a pasteur John a pu sur moto. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien par la grâce. Très bien. On a déjà dit bon. N'est pas pasteur John Toye avant tout qu'il n'a pas ramené son milai gauche Kinshasa baby. Kinshasa c'est ko bébé c'est ko pola. Bato tout le monde a balaxa so ba billet fier, ba dollar, ba nini. Ba bato ba ki no teka ba rien ba ne ko na banka ba ki. Ça modèle il a pas si ce qui est commis à niveau 0. Ndako nzaleleka bakontola su bana te so olingi bana batoso makasi tiela bango fufu batondaka pimela bango bilamba pimela bango classe soki bazotonda ogangeli bango bokota 17 bakokota na mona na mboka bana mingi bazalaka na do ya kolia me baya na kisasa basala makambo minene vie ya lelo eza vie ya keba na difficulté mutu amesa na difficulté aza te lingaka koyeba soki yo lieba ninga pe balia bon même te sozo comprendre très bien tozolo ba mabe po mabe komi ebele to kopekisa ngo ndenge nini soki toyebi kopesa solution te na makambo fa mabe ko ekoma très bien mabe katela ngo corner OK kulu na vesila fo ba para bana wana baliaka mala balambaka bien oya liaka asalaka mobulu na ekenge voilà oya liaka penza te mobulu na ekipaka te po so defendre nanu ye moko libumu botala ka ete tali mu ndako bana basi baliaka mabe bayaka na bazeme ezanga mibali likolo ba $10 ba $5 très bien akopesa nzoto po na mbongo situ ka zise zemi tant mobala ko senta moni clé te pe via mama mama simi nzela akimi bon akola ndaku charge boko finga mwana mebolesa ke mabe yango zise maliba ya libanda bon vous comprenez nga très bien acte on est ça mabe mais afa boyeba ndeko tolo ba poleli voilà bazana acte basali vrai faux tokeno te paye tozongi paye soko tali Congo na mission ndumate Congo ezaka na mbongo ebungaka nde tomona kikenda soki wapi bon ba mbongo ebungaka na mutu yemo ko auta to boete c'est là les linge sale c'est là en famille ouais les gars qui laissé les cas voilà ti lelo ba mbongo nini bozana ngo boko kopesa solution na kolia ya pamba vraiment comment kolia na Congo comme ngambo congolais pays nyosa lula ngoma ezanga tina vraiment Swaziland Lesotho okuta Congola boya bosongo mutazo bwaka ngunda na Mozambique la nanga bien la rapolo lipa ezofele na Afrique du Sud misala ezalaka te mais c'est to kekuna to bwaka kosonga bon to tika la pona kokama budingi te to tika la pona condition ya vie très bien na mona mutaki Angola tanga songa soba na Angola te saka mabe mais to liaka na temps boye taba na ngane ba souffrir au sentir que vie est comme différent très bien comment na Congo yokanga ona lo bapenda na pause nini ezala Congo etikala na nzala ya libela lokola l'échec mumukile komi na suka nini biloko apamba ndeko nanga yokanga pourquoi tokotaka ba biloko eutaka ba poto ezanga tina ba mbisi moko ebeba vraiment ebale na biso oyo yomoni président d'honneur au président tokotiela motema za mwana mboka eza faci aye faut totiela motema papa na ye congolais vrai o pe baleka baka ba congolais ngazo parce que azana présent voilà ayebi Congo malamu
yende bako ko expliquer ka toi sala pona moi déjà ja francophonie ko ya bon banda Congo e bimé so ba coupe nanu loko moko sema na Congo to kwa je bon to bengisa ni coupe d'Afrique ata ba bébé bon oh coupe d'Afrique ya ba to babukana ta makolo to mona te eza raté mais ba peya pamba ba kanisa ba coupe d'Afrique biso ti lelo ata rugby na zolo bano makama Mikel Landanga na moni atongi ba stade moko oyo kuto ba basket to ki mfu le beti eza fermé pour ba sala ngo ba sela kini nini ya sali bon moi banzele funga musuna moni elenge se bimitina soki wapi mais zaka wana te ba sala musuna nzela poids lourd ba sala na poids lourd nzela kotaki ya Raikinga bati na aéroport bon ba comme sango macadam bon po banzela ne za onatra onatana lete loko moko maga tu batu ba ibi nzela mais na makasa ba gouverner ba comment ça banzela polele bon ba sala ngo macadam comment pays le la Congo entrer moko kaka okende njili na ko bima kaka moko ya banda Lumumba tika kaka yango bolinga ta Lumumba soka loti alota banzela si sekenda changu komo teme kita na kufa na mwa rezo asamba malamu si le samba ra bien te bazeka tala bomanja to na likambungo ti le saka bo depuis ceux qui 60 ti le tala ka boulevard ma omi jamigelani nini yokanga ah zabe tala on a le bas on a passé mon frère na okela ba tona mawa buzo bana bango eza mabe po ba gongolais ba naïf ba lingi via pressé OK très bien ba congolais ba na tele bilongi na bango tu ba via pressé ba publicité mbongo o kangi ba tumi ba ale liboso ozima $800 ba ningi ba mana mbongo na $20 ba telemisa ba boti ban yo ju 6 akutu raccourci za ko teki da ba 2090 orobeta nango ko potiko zaka na modelo vraiment ba jeune fille et bela na bon na ibete ko tula basi eza pe fonction à difficulté mais maman mbongo zaki ko ke Dubai o fai na yo o ko selo ko moko to ke ba wapi bo fandi tala modèle ko teka baninga ren na ya bana vraiment na moni bana bazo bimisa na basaki bana ba 4 ans bakangi bona basaki difficulté na Congo na mawa mon frère na otala pasi na bango na ozonga siko na ba quartier souci na comment nga na ko leka bato bafuta makana l'état souci vraiment bato bafuta makambongo l'état faut bazana souci ko leka biso oui comment biso to sana souci ko leka l'état mais balia kambo mbongo bon eloko elekela kanga ba millions est-ce que to saka vraiment ba congolais point d'interrogation ndeko na ebité mwana na yo ata sali maboyo ki babeti ye okolbaka bo beta ye mais motema pasi bon et puis mwana ti papa ti na babeta mwana soko beti akosepela mpo beti soko afandi mutaninga bana ngate ye no polele o mboka batinda ki ya frein ya yo beti ka ya se yo no linga bango te tabaka boyi bayibi bolingi Congo comment vous faites de la salaire nabino na koluka ko baksa basi faut ko bala 13 femmes bon banzela ekufi na Kisasa bon na bana polele chef de l'état ko pesa mitindo basala ndeko nanga na ka Congo mawa olobi makambo ko kinape e sala nga pasi mais to luka place ko nya milinge za baboma très bien pasi za ebele tozo tambola makolo mena ba transport bato batambola makolo za te bazangi mbongo oui mutoko uta changu depuis kingasani pa kende zandu fama tabisi ti de bonhomme vraiment o sala li makolo déjà katikati ya zandu o za peko ba de bonhomme ti zandu 2000 bon comme suna côté ya sendo embouteillage o kitisu makolo retour ndenge moko boko ya makolo bo sibisi na 7e mairie pobo comme suna na quartier embouteillage o kesu makolo so ça na zandu une année 4-5 ans nana zo souffrir yoyeba tala l'état fa fanda lokola mama akengela ka bébé bébé alali na yebi te mais maman so bomengu ngungi très bien et mwana linga ko ya to zong sai awa banzelo ninge sala eroge to katela ngo tanto so passé zelo komi na mokonzi te mais loko eza Congo na bongisa eloko eza te na Congo ngo ezakali na oloba makambo apete so oyo kingo yoki pa ko bo eta lié yango moi na chaka Congo na mabondeli te so mo mutabina ke prier pour na Congo lokuta baya na oloba no polele nga taka clair on dimo boyo fandi nga na ko prier le Congo ngai boniko kwa prier le Congo pasakande mutu Congo ayo kaka c'est yo breleli na bien bato akala so bala muki ba komona bomeke kisangani
Moi ndeke yolo. Jamais. Quand ndenge ça? Ezali. Lumumba sera la muya mona ka osia côté ute keti wa wapi. Voilà. So tokopele kongo nani? Nani. Manga ninyo mona kaleza ko bota lelo eboya. Ezali. Lipela ni ekomi ekomba. Ezali. Et alors? Tokopele kongo nani? La Lille. Batunda mitema mabe. So yokinga. To changer mentalité Congo ebonga. Ah bazui de ko sa ba stade. Ba prier Congo. Ah. Maïla batunde sali ke to tonga pona mboka yango esimbi te. Esimbi. Mauvaise foi. Ndeko na ba no polele. To ana pays moko ba mona kama ko basaka na kanai. Tozana ba kondi moko lokwa ba ministre ba député. Na binyo sote. Voilà. Sur 10 ba koza la 6 ya faux. O ba linga mboka pour que c'était. Ndeko na loba na yo. Mabe kwelela numéro 1 point de motindi. C'est ça. Or motindi faut ça na cri de lion. Lion soka gangi même ndekata ko koma likolo te fale alenga. Voilà. Soko zana cri ya taba. Obenga ne banyama baluka obada badame. Mbimbi ya yango. Ya. Toya kolia. Biloko Beli. Cri ozana ngo ya lion to ya taba. Voilà. Yo moko miluka. Ah. Soko yokinga. Congo comment ndeli felo te bakate. Ya Congo eza lifelo te. Congo eza très bien. Yokanga. Bon. Biso nde to bebiseli mboko makam. Batu ba komi na tala. Yokanga. Keba na quartier. Boza na responsable moko na musala, o directeur, o chef, o kingani. Aza na lofundu. Akokamba ba nani mabe. Oya za chef azaka fier. Olandinga bien. Très bien. Chef azaka fier. Amemaka batu na orgueil. Chef alofunda alingaka te basali bakokana na ye. OK. Soka monyo neloka kitoko fayo ka zuwa. Chef alofunda futaka batu mabe po moko arenye. Nde tona ba directeur mabe kene ba compagnie. Asalaka bazofuta ye $400, 300. Ba journalier ba papa na ba jeune bazo luka vi basuki na bana na bango. Ba eko kota komani mundela lobi benga ba. D'abord dande ko benga ba na futa bango mabe. Oya ko yako benga soko pese 5 7 ko kota yo te. Mazana salaire ya 300 dimanche à église. Oya iba na batu. Toko so pesa mabonza pastor ratu na chai maboko. Tala degré. Pas passer les prophéties. Ya na bano polele. Poko mona église o papa o banda ko mako sala mutazo pesa nga mingi ye. Mbongo ayiba ba journalier. Donc mbongo yaka nango tino friend ya kuta simba te. $300 neza pona makam. Oya kata ba journalier 500 1000. Loka kota ba journalier par semaine yemta ko benga 30. Zwa ba mbongo na bangwana 30 000 fois mikolo wana. Nde mbongo alesa bana minerval. Congolais n'ingaka to ba toucher. Ya moni Congolais ta bundeli salaire ne ba matisi le $1000. Alors kaka $10 na muninga passe il faut bakata nde ba député ba saka na parlement. Très bien. Salaire na biso mate bango ekita mais bazo kosa kolobela biso nzoka miyibi. OK kutana na fête na mwasi abotole mwasi. Asomele mutuka. Batindi ete na l'état. Ye moka ngakende kapela komela kolia na nganda jide soda cheli bosoka monela ba soda wou. Pourtant pour yoka prêtre ye po basi yo na lobi te ba kwa mayanga. Akonja mame. Konjilo kwa dongi. Le pantalon shimboki. Ba linga lokumu koleka lokumu. Bon, na lobela yo. Ba monisi ba soda boy. Ba soda ba kamaka tokenda kapenda wapi? Vraiment. Muso mona kota liboso. Soda koti. Ata mwana carte. So zaka soda na quartier bana mtu moka somba jeep. Oyo bali kamteka petit mata. Akabelo $5 na masanga osambwa. Mata. Boke na iwe u kakota moni batale akoso kita wana. Yo fungolela ipo porte. Azo sambwisa soda. Nikola $5. L'État yebiete. Anginda na mbongo kisangani. Asako matande na baliniere. Tanga sombi jeep atali agevi misanzoto ajikamia che filmer. Bamona gai. Akoti makudi sana ko kanga 3 mois français pas mloka député. Yo pe karate na ko postuler na cravate monelo ko serviette ba bébé ngba mela mili. Na ole belo polele. Biso pena ba lokoso na nzala kala yo. Umera re. Mopona mina biso. En tout cas ngaye RDC mboko boy. Ya banyaki biso lokwa mambeta
Bon. Toza suma papa te mambeta. Taka sapato banyata mambeta. C'est que siliti tina. Et l'autre, vous êtes nde banyata biso ekuti mpe congolais lokoso aboya koluka kanga maboka selaka sa monika mutu aleki prêtre adabele congolais likambo masanga kitaka elongi penda nyonso na don nyonso ebimaka congolais likambo bie abimisaka badon yebisaka kopi na ntongo tokende ngai na fatigue oyo aya naoloba na yo mboka oyo bato fo bazwa mayele ndeko na nga kima nde camarade to ndeko oyo alingi makambo ya bato me ye moko atalaka vine ete ezokende wapi so okingi original boya moto aza na age akobima alingi akobimisa nzoto na ye te me alingi akofinga misala ya bato or moto azofinga dependaka na ote azolesa vine ye moko yo kofanda mpo betaka masolo ya bato suka na oni nini batalelaka mingi bayaya nde bazaso moto aleki na voiture vie na nga umela prete bato nani so bakosi bango na $500 bango nde bazokataka bato barin très bien balingi lokumu sa balukela nzoto mbongo bakondaka bato yebana balandaka bango nsima balukaka or luka mbongo na mosala so ozoluka mbongo bokutana akomemo na barin luka mbongo na mosala kotala mbongo te tala mosala okosande na suka sike lokola osalaki nga suki so na mbongo bango baboyi misala bazotala mbongo nde bazosaka bakopo oyo kende oboma tokopesa oboye basilisi baninga likwa ba $4000 or balati bamasumu moko ya somo mbongo mpe basala nango rien bato misusu bakobombaka bakobimela bango na butu so kokama bato yango naloba nopolele epuis kope yango eza bango moko te na bato ebele baza na kongo baa na mbongo nde bazotinda bango nazalaka noir sur blanc très bien olingi oyoki oboyi ofandi bien dit nayebisaka bino te juge asambisaka motu mpo aviole yoka nde juge yango apre sultani mobima na basi ye kindumba esilaka te abima na basi 8 mais so milela kosambisa oza na 20 ans de prison oviole mwana bato ntoka fo oviole mwana na juge moto abimaki na ye liboso makambo eza na mboka oyo naolobelo pete yomoni mboko na palola mbanga lokola soso ndenge apalolaka kwin yaya bayita Congo batumba yangani nini ngamo mukolonga yaya ngamo na omilukela makambo naloba so oyokinga bien ya solo yango moni soko moni bato toketieloko na keba ndeko Congo eza suli kamba priorité même Satan atalaka makambo ya Congo etalaka ye te toza nde bazoba toza na eni moko toyeba place tozwa te congolais ye moko ngata nde nazawa soko banomenga place mo batyenga na kolata motema mabe sana yeba orena na malamu na yaki nango nesika na fanda pona sala na bebi mutalobi na ngelo kote na yini batu sa motif mboka moko ndire soko koto komi lokola affaire ko bungi nzela soko longo mi se zongi no norme mboyo yeyo o landu mais soko okoti aveugle ya vous avez le zout no ibisa o mo la zout de oh tama kambeli kaka bako yaya to vive ma bête oui pas c'est ça basala ekiri moko ya bafeti bazoyeba te baza wapi yaya bakosaka baninga ata na feti bino bomela bachampagne botyela baninga ata lotoko vraiment bakosaka baninga ata botye bashawarma na mesa botyeli bango ata badia masango bapotana bino botye misiki ya kitoko mindele botye biso ata kintweni puvi tokoma tongo feti nini bobengisi biso toyeme bopekisi nyonso bino moko bomelaka biso tokamwaka tokonimba mwa feti na na valeri eza te Congo Nyemo satana mitunaka oyo mboko to koma na bilongi lokola bato ba réfugié bilongi ba congolais bunga omona mungala lokola muyaka neti muyombe mutandu neti mulumba perturbation tomo tetone mboko mabasoko moni muta munene seka to somba ngo na pharmacie baka munene ndenge nini mela au 3 comprimés lala mingi zelaka ba meya fupa potopoto bongo zaka ba potopoto mela kebe ebele si malala 4 fois mona ko vimba yo moko bon tant pas ko vimba beto mone na hôpital ko to monika munene nzamba asali ye bazo seni boka mitema boko ya pe boye yele mboka oya
au pays. Maman et pays. Monene comment artificiel. Yo ozo créer monene. Bon quand comme comme si to lamki na tongo be mboke komi kebo. Na ndeli zo. Ya. Na bana makama mike. Mboka to na pasi. Bon. Tozo tambola na makamoko ebele esengo esila. Bon. Dissection esila. O mona mutu nyoso na nzelo ndira kimi guerre. Mutu azotambola kwa na sima bazolanda ye. Dépassé. Ata matibisi misi lokwa puku kotala kati na sama kolo okolokota nini Kamuso mutabuaki tala liboso tangu tumoko tute na petit chauffeur longwawa boni boye mboka oyo aye tala ta liboso abezo fali be liboso ya mboka moko mutazo linga kwesa muzo freno oroba ne telo ngyo kwesa yo tozo mona chance ya kwesa na zonga nonse so akwesi to ekoleka wafo moto neloko na yo te mboka oyo obela nsima olingo oleka na oloba na yo omoni moto alingi akwesa eloko oroloba ofrene ekweya uma ekweya soki akwesi te moni amoni yango abendi ale eyokoleki yo na sema tozoba bi ofo moto avantie pei te kolia mabe wenze mabe makambo nyonso mabe kolala mabe na bangungi pe lokwa baswaka su mingi te nzala ekoma bangungi pei ninyo bangungi banda okimelanga kala bangungi bakoma kota tina elanga bayoka su malili te pei nazoba na makambo mike mapangu tofanda koyo isongere leka opesa bato mbote kosenga na kosenga ozomona nde nabimaka naluka vi natikaka bino bosaka eloko te boya na masolo ya théâtre na ya bafilme ya novelas ngai nauti koteka bomonike nateka mpe loka malonga te kitunga na bao namemi bomona te sache moko soki ya moke ya 300 otiaka eloko na moto mama na ngai okobelisa kutu te bakotuna ebandi ntina suka pesa bakongolais naoloba nopolele bakongolais bamitema mabe koma moto alambi soso oyo alobiki eza moke masenga su moto apondu ndambu makambo ezaka na mboko nazolobela yo kopesa na mbote na quartier omemi ngambo soki oza courage okomi nde yaya ya bakamaradi no bagoyigoyi mpo opesa bo ba 500 okomi mokolo na bongo ozanga ndeni ko naluka mwa 200 mo bena pe ndeni azeleka yo 200 ndeni ko ekoma na petit na nga nga na vie na yo petit bikanga na ozongiselo lobi bakinois mais nga nazobima bino bofandi français okuto nga nayebi te mais taka nayebi français te mais nazobima na ozonga na mwa 100 francs botonda na bafrançais mokila lelo fo français na anglais bofandi nango na quartier ya nini bobombeli nani boexplike nini naolobela yo age mpe yango wana age bakotikala naka so meko pese faute bandi kotomboka na français mpo bakanisa kwa lokola tanga leki bato nyonso ayaka na eloko te kaka na français mwasi mpe zo bazofunga makolo bote bana na nkombo ya français sambo bana mpe yoka 3-4 bombi bana français balandisa yo bongi bana français te balandisaka bazemi ebele neti lera boye ya samilaleli afa mwasi aya libala france mwasi akokotaka so ata kantine waimoka il fait froid c'est que yaka tomata na mbetu il fait froid opiaka ya wenze teka il fait froid mwana suki ozani tane mbange komo kite lokwa nwani likola nzala naolobela yo balinga mpe baeglize 18 heures yo wana zwi bible akei mibala français soki ozala na ye bando ota su filme te okotalaka théâtre te ye kaka bemission soki esili tya oyo bato liboso bakokritike nazoloba na yo bango mpe nde bafingaka gouvernement bandimaka mpe te mibala français bandimaka mpe bano baosisa lelo te oyo ayebi yango sobike bano bazwi classe ekole lelo ebebi biso totangaka boye te otangaka boye te osali wapi otangaka boye te osali wapi bayaya moko bolole balinga bagros mo na quartier bakritaka mabala bato me bazongaka noki te bon okobengisa na feti kaka il fait temps je dois rentrer faut que je rentre bazongaka te ndeko naolobela Congo afalika wana o mboka moko fo luka koyeba
naza wapi nasala nini mpo ebimisa nini Vraiment. kotalaka yo te talaka motoki ya mosala okopesa 100 francs oyokeli yo mawa olalisi yo nzala mpe yoyo nde nayeba vi na nga nayokelaka nga mawa te nayebaka ke na nzela kobonga fo tsolama kolonga eza nga teke na makasi nabeta kopa ata bawololi me 100 francs nange ebima soki naza na 5000 na tie na poche ata naketala bato te kolesa nga na pokwa ke navanda bobenga na kopi na boyi mpo na lofundi me na pokwa nazangi nzala nakenda kotambolaka mpa bandeko omemelaka bango bana na programme na yo te mpo batieloma ya fufu bana obe mibulu ola shwa te oyo asalaka eloko te so aketala bato akomaka songera mpo batiele biloko oyebaka te fotonga okoma lokola radar ya famille ondobeta masolo ya mbo epa ya mireille ozwi masolo beti riske ya likambo so omonaki na fete ozoseka lokola ozalaki ya filibe nde basonaki na pakulu tutika wana sikoyo osola madesi ekoti nazo santi ekomi kote apres wana obandi tika kenga kolamboka nde nakoyebisa yo ezalaki mabe na ya tonto kutu bakutanaki te ya kulumba kako ya kulumba noki ondire ye napesi mbonga wenze songe aliaka kapesa pesa me soki atonde asongi azalaka na kanda ondira kutai na mutu te mboka oyo yaya tika mboka kobimisa bombisa toloba ope ebeta biso kutoyeba yaya naloba no polele pe yo toza fo zamaeli ndeko na ngai napesa conseil soki oyoki nga nzambe apambola eya na miracle na vie te soki yo moko olivre yo te napesa conseil po esimba il faut lela po esimba fo okende place yango ata 5 feboyi yo nzoka nde kobongisa wana ntango okende babengani nakobengana na mpe bazoyebaka yo mpe kotiaka badossier masa nanga komana ezani omona moko mokomisa kolemba motema awa ezalaka kutana awa bongo epesa toye moko mpe abeteli okope mwaka pa okoti olingi oresi na vie flate makanisa baninga bafungola porte yo grodo ngai te yo te bokotika na komba baya na poto bakoyedaka nde soki okufi eti oza boye rien okomaka muta masolo ebele omoni baya nanga kate baka na poto tata masi nanga nanda azaka député wana bala chef wana abala bango wi bandeko na yo mekende bokende na ye mpe bandeko yango bayambaka ye te afandaka na veranda asoloi na bana ndeyoka nzoka asoloi na bana mingi nde bakomisa su ndeko asolo ndeko na yo asolobake alamuka sikoyo te oyaki na fe ndeko na azolamuka ti 14 mpo zela pesa $10 na ashi na yo oyo soko bimaki de atongo afo koma 15 mpe osozwaki mbongo wana na bakope bato balingi boye ntango akozwango mpe azongaki ye na bar ntango azomea na bakamare soko bamasa batunaki boni ya na bino adepute kasi nauti mpe na eti biana na oso meme tasombeli nga tia boflataki ndeko na pesiki ndeko eflate bino bato na batondi lisasa soko oza boye okosouffrir zala guerrier oza na age okobunga te oyo bakenda nzela mai neti yo oyo bakenda maluku yo oyo bakeba nzela kopi yo oyo batemi na bakompani neti yo mabe na yo olingi kobomba yo kotalelaka oyo bato te bakosatisfaire yo na esengo na yo te vivre na sans frère pasi oyo ekopesa oyo rezo komi mayele vie ese esimbi mwasi alingaka kuta na mobali oyo azwi mbonga moke bawololi bango masanti ke motoke mobali nde bombi biso akozala fidèle ke mwasi akuta na mobali moko ayaka na maloba ebele bakabelaki kaka na bato afabodame tanga motema ya na ngai na kopesa nga poste tozawa yaya mandeko mosila tozawa ya apesa nga poste mibala moins cher naloba no polele okuta na ye boye azanga ntina me lofundo ebele yaya bapauvre na fiere balingi makambo ya minene me azanga ntina tivoi fiere epola tia elongi na mo ifungola butiki koma koka azanga makolo asinye nzela baleti braza soki badindi moto liboso kokufa ye vraiment akatisi 3 fois asala butiki basi mpe bazobundela ye yo otambolaka bakobundela mokolo nini bon makambo neti nganga nalobela yo epuis mibala bapiakere baka na zuwa piakere na zuwa
alingo ka kutu tata zuwa ya Piakere eleki ya Novelas. Oh, zuwa ya Piakere eleki ya Titanic. ezaka nini Soki Piakere azali na ntango ya Titanic makasi bango bakoma ata na place basala filme te kana na libongo batindiki kweya we tubu zuwa ya Piakere nazebisa yo yaya Piakere oyo liboso abanga kaka ndeni tokolamba tebe mwasi akoki akokima fona bakisa mwa voilà zemi mwana ya azowela kotia zemi ke koleka kolesa mwasi azomwana mwana liboso te ndenge mbange ekomi lokola kwa shokor olingo bakisa yebi mwana azolemba suki azoloba mwana nga fesa twana makila bameti kwa shokor elembisaka suki kwa shokor elembisaka suki aza meti te mwana akokufa combien mama bisa inga toyi na koko moka mundele na o mwana oyo akokufa tala makamzi boyaka nango oyo eza descendance ya mindele zoka nde descendant kwa shoko ndezoka zoka meti po esaka na soki palo kwa meti makila esi na moka te eke esika miso mindele yo miso ya pembe ozoboma mwana en tout cas mboka oyo nzambe abangola tala opei te mboka oyo nataka kongo na musika nzoto etikalaka na kongo me molimo musika omo donc onga papa nasalaka tuna comme étranger oh opia kobetela tolo to okufa ava makambo eya mboko na kotala pamba okopike crise otali kaka lia te na kongo bima kende ata pande onome na matete basolo koyoka na nzela eleki poison batumbaki pine moko oyebi te solo ekoti yo mbala moko tina estoma okobalusa misi boye nani asumbaki na butu mokolo solo ekoti pende ekimisi apeti mpo sosenga pilipili ava olia mboko baterase bamaye baluka ezonga oyo twana guerre awa ndeko nga kala te fo nazonga ata mboka lakini guerre bakati ndeko tokovivre mabe nakokosa o te okondimanga te nakolobaka mpo na koloba te eo naba soki toza na susi na biso moko yaya toza na susi ya mboka oyo susi ya mboka eza babudingi te susi ya mboka eza vie sociale sociale eza kolia ya bato place kolia eza bien malade yaka moke pourquoi mboka bazalaka na condition mabe me bakufaka noki te baliaka bien mingi bon pourquoi kende mboka ko mpo kebembe na mboka kokamwa affaire moto akufi na mboka eza étrange me banyama baliaka batula na mboka nganda kolia mutu par rapport à quoi ebala fandi banyama ebele na mboka pena mutu atambola makolo ngulu lendi ti lendi bantu bekuta koma kofinana po excès de manioka ekitaka na sa makolo esaka lokola libaya ezobuka bantu be mutu makolo ngulu kpa kotondeleka mwana mboka kokamwa papa na nzoto mike mama nzoto mike tala mwana ko asaki sima safu mbala alamba fufu place na ye moko akima na zamba pikola manyoko nguba nde nguba oyo santike tala mwana yakala kini mwana zo bunda na koi ya tondaka ye pa tondaka to bunda eza wata mwana muke a 8 ans bale koti na lopangu ya mobali bale na bino angoyo soka beti munduki maya sinde longwe omona mwana mama mboka kapitali zamba pamoja o kapitali mboko eko disparaître ka wa kongo ebungi boluka eloka livre ana page nini mututu benda baona mwa batikali ivoirien tchadien camerounais baya naloba na difficulté oyo oboluka place okima bokozanga bato Côte d'Ivoire bokotala toti na 90 millions d'habitants totika ye 12 millions bake wapi bakufi te me toketonda na kote tokomona bora bien merci beaucoup. Zamba Pambola. Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone quand baby 084 75 18 112. Vraiment pitié. Pitié bagay. Ya na biso na mawa. Nana le la rasusu. To le la ray. Tia. So même taleli makamna ye. Nana le la ke bembe susu. Ki ota bi bembe tu.
souci eza trop mokate eleka ma yami ceci là kutu kokufa na bosepela alongoli perte badi ezonga boliti aka tenga kala akei yo kilo pema bazoka ebembe zuwa oh neti nga okopianga mbongo jamais nasombe ya cercle ebembe o 800 jamais nakosombe ya 800 loba ngai te aboni ko nga nasombe ebembe cercle ya 800 bapesi nga nasombe cercle ya 800 boni boni nakosombe ya 300 oh mowe aza na ntina tata bakundie mutakala 500 na poche mbongo eza mpona bato batika ye badame yo so okei kende ana monta malonga change elati ye disco yo kotala nani kuna kende tika na oya or tokoteka sakana akende yaya naolobela yo kino faut un challenger so oza challenger tokoda ye oya mboka fo za teti bon kongo fo okoma za baner solide kongo soko oza mawa kokufa fa mpo mboka eza deya na oyaya bato bagere biso mawa te bongo yo oza mawa nani ah oui jero abuki yo yokani okona pete bafinoma ya moto apam yo pe tia loko makasi ah oui kongo komi lokoa mati nazolo bano polele to wana pays moko famille na bana miki ya 8 bakomi kobima balokotama nzanza bakende pese osomona yango normal vraiment babute bana ba 8 ans ba 9 ans osenti ke mwana papa nakufa te azali mais comment mwana kimi ndako insatisfait mwana 9 ans senti ke na palo so na fandi na koda ye sikala bima on dirait papa na mama baliaka après ah nde bakosaka biso baliaka na chambre nga fo na changer mwana bimi bien vent oh ndeko o na aloba kondimanga te to souffrir ya solo ndimanga kende wenze biloko ya kitoko etekamaka na retard biloko ya kopolapola nde esilaka mbangu na wenze bon mututu kende bamalewa biloko biso tolani bamalewa kokama neti batengena mokolo na o soki mitio engape oliaki nini nandimi te nga nakufa na poison oh nalia biloko eleka poison oliaki nini nya biso nalia babord eleka poison osanti mbimbi mosusu batieli oyoki solo nango na wenze oyo ata poison moko kufa même na lopango ntango ozokei toka na pompi mpo osobola yango bato bana ndako baso sola nyana nasumbi libosa ndako na nga oke bilo oyo olingo lia yo kanga eza mbwama ya koko yo watimba teke merci Pasteur John voilà mboka oyo yaya est arrivé à la fin merci à vous tous vous avez l'occasion de nous suivre le poison pas le côté na biso challenger oza ba anti poison na kati tolingana na Congo yaya toyeba vie place ezomema biso yeba ke terrain baningi eza intérêt na nga komanga na kosepela bango baza na nzala pimela bato soko ozangi soko ozwi fungola je ah oui même na famille même wapi na pays tosenga bomengo te tosengaka droit kovivre soki banzela ekomi ebele ya mbutage ekokita soki biloko na banzela ekomi avant normal kimiyibi ekosila ekoma ata na sali te mais soki balami na ndako na kolia koluka ekokoma na moral calme ata na bimi na zwi to so nazongi na kokuta damas pays fe ekoma na niveau yo nayebi te balobani siko nani aya kosalela biso tozelaka nani mpe mutu nini koma bokotia kongo na mabondeli bato nde baa mabe likambo bato yebisa bato farafara aya makambo nyonso kaka na bino ezali na priere joseph apesa solution na priere ezaka priere maloba sagesse na nde ebomba mboka biloko tosa priere lelo priere ya pays nani priere ya pays oyiba priere esema mpo na pays begisi kombe eshena mpo na mboka solution ebima okoyeba eloko eza te sakana. Merci beaucoup, Pasteur. Merci, vraiment, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Portez-vous bien. Au revoir. Bye.